Allô la Chine, allô bana membre, allô ba maman autorité. Allô, 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 allô la Chine populaire. Allô la Chine. En tout cas, na tosengi vraiment tozala na motema. Na motema neti ya Karine. Na tosengi te tozala na mitema neti ya biso moko. En tout cas, la Chine makambo oyo eza ya koya oyo Karine azosala makambo moko ya minene na miniti oyo bazoluka ndenge nini bakosala ndenge nini tokokrake ndenge nini tokosalela bango ba émission. La Chine bolimbisanga na telemi poka pona loba makambo oyo. Na telemi na zozonga ndaku na lobi avana koma na sala nanu. Na tinda no message na la Chine. La Chine message au bozo ango en considération et boyo kango vraiment. Na pesa bino exemple kaka. Babandaki d'abord. Niao ya pale na otanga bakombo bolimbi sangai. Niao a Paris ya bandaki deke ka Karine akoti na studio. Deke Karine akotaki na studio. Tolobaki ke Karine akoti na studio. Abandaki siko abandaki ko regrouper ko sala regroupement na ye. Abandaki ko regrouper batu nyonso banzombo. A regroupaki banzombo nyonso. Po basala ba réunion. Basala ki ba réunion na bango na ba WhatsApp. Basali siko réunion basangani bango nyonso. Boyo kabia. Po tozala na mitema oyo ya kopeta te. Basali ba réunion na WhatsApp, basali na réunion na poto, basali réunion na Congo. Bomona isiko mokili evandi nye babanda olobasu eloko te. Bozongi sabilili. Babanda iko olobasu eloko te. Basalaki siko réunion wana basalaki nini? Basalaki po balobi babanda kotiaka su ba miniature ya Karine te. Babanda kotiaka su na miniature na bango na ba émission na bango te. Bakolobela Karine mabe na ba émission na bango me bakotiaka su elongi ya Karine te. Donc bozonga sima la Chine populaire. Bobenda bilili na mikolo makambo nazotangela bino. Basala isiko réunion na ponini tango nazotanga bakombo papa Tito tanga ye potoka après ka concert ya le 28 février sili basali ba réunion balobi a partir lelo comme ba craquete comme Karine a craquete a lobi eloko te asali émission te to banda kotiaka suba miniati ya Karine te basali waneza likambo liboso. Deuxième likambo Karine a koti na studio bolimbisa makelele la bis parce que na telemi na gare parce que il faut na loba e yelinga penza mabe. Deuxième siko ya réunion na bango basali lisusu réunion babengani lisusu balobi mutungu bana Suisse abengi po yende mutabandaka asalaka ba réunion wana asali ba réunion abengi a regrouper ba nzombo nyonso na ya poto na ya Kisasa ba se regrouper balobi ba tango to betaki siko lisolo ya kosala ke Karine akoti studio. Basali siko réunion babengi nyao ya Paris azalaka mukonzi ya banzombo. Après abengi banzombo nyonso balobi abandi kosala siko ba intervention abandi ko interroger batu nyonso bazalaki na équipe nationale. Wana eza deuxième likambo na lobi na bino bozonga na bilili na zoloba na bino. Après siko troisième ya likambo tango to bandi kosala ke likambo ya adhération ya Karine pour batu ba comme membre na page na pardon bolimbisanga na za masque mutezo begeyenga bongo. Tango Karine to lobi ke to sali immobilisation ke to sala kasiko to comme membre na chez Mokonzi officiel bande konangai ya Mokonzi ya Chine po biso za bana Mokonzi bana mama Charlotte famille Mokonzi biso la Chine mobima na bana mama na ba mama autorité bobenda bilili makam na olo bana bino ba tango to sali siko immobilisation ke to sa dere na chaîne
chez Mokonzi officiel basali lisusu ba réunion basali lisusu ba réunion mutu rouge ya babenga ngoni ya Suisse abengi ya Canada Nyao ya Canada asali lisusu immobilisation abengi bango to sala boye ekomi boye toyoki boye bino siko bobeta boye babengi mame Emily abandi babandi kosala siko ba soka dance na bango wane zanga nazo benga ba sonka dance babandi kosala ba soka dance na bango ezala na Congo ezala na Europe babandi kosala ba soka dance na bango contre Karine. Donc la Chine tozala mayele siko tozala mayele siko le 4e ya likambo ezole kasiko na minute oyo na makambo na ba 3e chose na tangeli bino wana comme to réagir te comme tu réagis, si ko ba yebi neni basala te na 4e siko likambo ba toucher les ketu ba bandi siko ko toucher les ketu po ba yebi ke les ketu azali motema ya Karine donc ba bandi siko ko toucher les ketu comme to lobi les ketu te comme to saleli bango ba émission te 5e likambo lisusu ba sali yango lisusu ba luki lisusu ba sali lisusu réunion lisusu ya Nzombo ba koti sikoyo ko interroger lisusu Mabundi Qatar babandi ko interroger Mabundi Qatar pour asala net bayokani sala net ke oza problème na Karine te okutana kine na Belgique patati patata ceci c'est là. Donc la Chine bisonde tozala mayele toko sale la bango ba émission te la Chine boyo kamute ma pas cité s'il vous plaît bazo sala boye po bayebi ke na minute ba ke ko sala émission na Mabundi Qatar parce que bayebi ke Karine les 13 comme ba moni publicité ya Karine ya acoustique il y a les 13 bango wana babandi siko ko luka likambo ya ko ndenge nini ya ko krakise biso mais to krakete la Chine ezali stratégie na bango basala kango bayebi ke la Chine populaire bazala ka motema duku ba ko krake ba ko sale la biso ba émission la Chine ngai mer fashion na ko sale la pe bango ba émission te to ko sale la pe bango ba émission po ezali 100% moko chez mer fashion de Nantes officiel ezali 100% Mokonzi sika balobela Karine Mokonzi la baronne na minute obiso tozo zwali kambo samedi na lobaki to somba barobe ya soirée mama Olga Kabero tinde la biso ba Kabero parce que ekoyinda les 13 mama Olga Kabelo ozo benga ngate ozo sala sinte mama Olga Kabero nini boyena mer fashion la Chine bino bozo sepelate pourquoi bolanda bangote mama na Mokonzi le nzoi de Karine Mokonzi lala pongi kitoko mama Yvette Matondo FBI de Karine Mokonzi lala pongi mama Nangolano lala pongi mama Chako mama Pauline Chako lala pongi mama Choupette lala pongi. Donc tout ça l'ande tout ça de la Chine tout s'adhérer. Le plus important, la Chine, tout s'adhérer. Les restes, t'occuper, les sous-têtes, aux autres, les 13. Tous en a confirmé, tout bêta confirmé, tous la suko les 13 acoustiques. Makambo mususu boyoka, botika kotine de langai balien, na lingi balien batute. Botine de langa balien ya papa Matondo, botine de langa balien Liboma Mokonzi, botine de langa balien ya Karine Mokonzi, etangami elobela Karine ba 4G, botine de langa balien etangami wana. Mais les restes na lingi na lingi te parce que na ndenge ya mabete la Chine binonde bozo pesa bango bozo fula bango sans le savoir. Ngaso otinde ngali etangami ya papa Matondo te na kofongola te, etangami Liboma te na kofongola te, etangami 4G te na kofongola te. Wana boye bango libera na fongola kate balia batu misusu. La Chine soit bo beninga yo betelinga histoire mais ka otindelinga lie na ko fongola kate mais na sina lobi na bino position nga eza bongo position nga lien ya Karine Mokonzi sans faute
parce que nazali nde molobeli na ye. Ya papa Matondo sans faute parce que ezali nde molobeli ya Karine. Ya liboma mokonzi sans faute nde ezali molobeli ya Karine. Oyo etangami na lobi nyonso balobelaka Karine mokonzi balie na kofongola mais à condition soki balie misusu na lobi à condition soki bo bengi nga bino bo betenga lisolo mais botini langa lie boyeba ke na fongola ka balien te. Oyo tangami mokonzi te na fongola kate. S'il vous plaît la Chine. S'il vous plaît, bokanga mutema, boyoka mitema pasi te, bozala nde nesengo. Banzombo na lobaki na bino Karine mokonzi akausi ebale ya Congo, banzombo bazola la lisusu te moye leki makasi. Na Europa apa akausi bandeko bolimbisanga ezali na mesani na masque te, akausi Loire. Tobenga ba ebale ba Loire, ba Seine, ba kausi yango banzombo. Na ebite soki awa banzombo ezali bangi na ebite bangi bakomika kopeta bazali susu na maite. Donc la Chine bozala na kimia, tozala na kimia, bana mam tozala na kimia, ba mama autorité tozala na kimia, nde tozala nde bomoko bozala yango wana nazosenga bino tango na sala ke miso boko tapoto lobela Karine mokonzi la baronne autorité morale botika kokota yango wana ezosala biso tozopesa bango ba vi ba ebite biso totala katala. Mais par contre na pekisi ba FBI te. Ba FBI boza obligé bokende kotala ba terrain na bango. Ba terrain na bango il faut bokende kotala ngo obligé. Il faut bokende kotala ba terrain na bango ba FBI. Parce que ba FBI misu bazali na misu minei, ba misu bazana simisu, ba misu bazana simatoi, ba misu ebele ba FBI a Karine bazali. Donc voilà la Chine na telemaki kapona lobela bino bozala tozala na kimia et le côté to lobela bango s'il vous plaît même ceux qui na sali émission botanga bakombo na bango te na kati émission tozolobelaka pona confinement na les 13 c'est fini. Voilà la Chine pardon. Munokonanga ezo beta parce que na okoka masque wana tezo étouffé ngai. Voilà la Chine. Tosala bomoko à plus tard. C'est Mère Fashion de Nantes officielle. Bye. Ciao.